Sogoko telema telema. Sogoko ngunzama ngunzama. Sogoko fugama ngunzama lele ngunzama loko tatika tatika. Loturu na biso biloko eza. Nako boyate, naza artiste. Nako se comporter le quoi charpentier mon boy non. Voilà ma musique. Gloire à Dieu et les cas dans les bons. Et puis ceux qui simbi les intérêts na biso tout. On les a beaucoup to ya mutubo, ils a ya ba musique congolaise. Toujours préparer des albums. Pose la biso des albums mané bima. Pose la black box bima, pose la première ce bima. Pour comprendre savoir faire le padre. Voilà. Moussa la musique. Voilà. Biso to artiste c'est souffrir pendant des années. Pendant 8 ans, ceux qui 9 ans, ceux qui 10 ans, tu bêta sur la pototé. Mais ils ont ça la passe pour l'intérêt na biso. Ceux qui conservent les bêtises, ils ont la fierté avec Congolais. Ils ont la fierté na biso artistes et musiciens. Les oyo Moussa la biso ceux qui sont au niveau Europe, ils ont un avantage na biso tout. Bêtises ils ont la montée. Tout bien là. Ya on a moins respect, ils sont à boy. Boy salé. To liani nyango na moins respect. Mais bon moi il y a un monocot. Et il y a moins respect. Et là, on a il y a moins respect. On a décidé que nous avons un animateur qui a testé les pas de personnes qui ont blessé. Qui été présent. Au monde tout le monde a testé. De l'axe qui nous a considéré. Sur le site, c'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman donc, total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc, le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso Victoria TV, donc à l'outa continue Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen, boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka, ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilele Nandenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen. Voilà, bonsoir très chers téléspectateurs. Vous nous suivez de partout à travers votre émission Micro Libre avec moi. J'ai mis Maïbel et les gros bébés de la presse congolaise. Hein. Voilà, aujourd'hui, sur ce plateau, je veux m'entretenir avec l'animateur Blaise, créateur de Ferrego. Tout me capé que par rapport, il y a Nion surtout concerné. Et puis, générique n'a pas bimi par hasard. À bois qui bina on a moins respect. Kriwana batebe lobby on peut la bandenge par rapport à on peut tout sur les délais. Et puis, na ba question na tuna pona na retourner la bino et voilà merci beaucoup na boss na JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas balobi ya Paul Venture et Mafou la mon sponsor à 2,5 depuis la Suisse parce que tout au soutenir la Rajema Ibele Willy Mavita le coffre-fort depuis Dallas maman Yvette Mbia tozawa nana yemoko Blaise créateur to sola créateur boni ouais bien mais boni santé madame tout ouais santé pépélé très à l'aise vraiment santé bien. Tu peux pas mon Blaise créateur timide mais dès que tu bandes monsieur comme c'est comme si timidité on continue kaka. Ouais c'est ma façon hein. On t'a changé na ki mukolote. Ngala za na ngabo na podium na yanduki hein. Ouais na luka na changer donc. Isimbate boy bien na donner préférablement boy. Voilà. Donc tout le bien non ba to par rapport il y a par hasard. Et ça générique au bouton sur le marché binango na moins respect déjà la répétition la concept vraiment et puis nango est-ce que dans soana ou chorégraphie wala yumto au pese kango ou alors il kana crip et bien demander la moi bêtise pe na kati et bien on débongo créer ce pas problème bêtise ça na moté to bina bon yango na moins respect il sanga boy sali to liani yango na moins respect mais bon moi il y a un monocot. Il y a moins respect. Et là, on a moins respect. Tout ça déjà c'est une boy. Il y a un problème. Il y a moins respect. Il y a un problème.
Tokoliango na moi respect liango. Oh eza musique. Musique aux le roi classe té. Aux on le roi dans l'église bazoté batouté. Musique eza moke variaka. Eza chorégraphie. Beaucoup de la mamora boete faut mon couper sa chorégraphie bozu bobini eza normal. Est-ce que tu vas tirer mitaka la mutasimi mtu na libele azate. Eza normal, eza lora tobini dans une normal. Na moi respect et puis oui. Batku ba tout anate bazo yande ba fentane bazongani est-ce que moi muto tout type na muto boy non ata ko muto tout type muto boy est-ce que tout est un problème non voilà donc bayebi que obinisa na ba 4 minutes mais ndé ba pe banda ko zelelo su ko binisa après 4 minutes crime sous obakaki na Bercy na animateur na voix munene wana boy tu vois après 4 minutes na boaki je n'ai pas boss na boaki qu'est-ce que j'avais dit au boaka premier soin voilà et première classe première classe eh wana sen ah yom to lobi biso beta première classe na biso bima bien ba sepela na ngo sala we faire ça là na minute to une étape ya par hasard tout le monde par hasard ya on muteza siko ou ba dozo consommer ba dozo so par hasard ba to consommer mais par rapport net bané causer la temps ba fan na yo au ba fan tombo au ba fan mulai mais il fallait venir accrocher tout comme on dirait net. Mais maintenant, c'est par hasard. Des semaines. Ils ont évolué déjà bien. Dans la plateforme, comme na YouTube. Il était là. Il y a une émission. Il faut qu'il y ait une vérifier. Par hasard, il y a combien de vies. Et ils ont une émission dans l'obélian. On a un rôle dans la commission. Non? C'est important. On a un message. Créer ça bien. Ils ont évolué très bien. Dans le côté totalisé 1 mois, mais ils ont déjà bien. C'est que ça 1 mois, 2 mois, ils ont dans 2 semaines déjà. Bande bimi na zoka ba félicitations. Yo mo ka ki ngo j'espère o ngindenge na boaki eza important na respecter na boulot na boaki danger na boaki bien ngamo na biki na boaki bien. Pour na moni ba féliciter nga mingi, ba encourager nga trop. Ande na compagnie note aseke na boaki bien. Ngamo ba no confiance mo boaki na boaki bien. Donc na zo hésiter te pour na ngolo na boaki bien, na travailler bien. Ba tout ba zo par hasard ba compagnie Blaise azo boaka animateur azo boaka. Donc le message déjà capté, là on a moins respect en wana. Yo mo yebi que bien. Clip ya qualité, les padres bini danger, to bini danger mambutu ya bien. Les autres qui est bien. OK bien. Voilà dit que notre ya Blaise créateur et pas faire rigoler. Zaki pour ata akufi moi trou ya animateur moi abane boka likolo kunzardo. Ce que yemoko azongi na ko boka ne likolo ce que Blaise créateur ndiye comme ça. Voilà comme na bato bazongi. Ngana zara déjà en orchestre. Et ba bazongi ezobang sabino tendenge bozongi nga otuna nga question banga pe bango ndeni boyo mto poser nga question nga lo banga bango ndeni okobanga ndeke no likolo tenor oh yebda boka likolo yosko boka likolo mais est-ce que azongi na place yonde tuna bango a ozongi est-ce que yo lo tuna batu question lo tuna nga na lo wa mtu na zakada na ndako na yebi sekya ndako na yebi ndako nezo evolu mais yebi salaka na ndako avayo kozala nga na ya na kuta batu te nga na ya na kuta ritinzele na ba petit mususu nga na kuta na époque na ngati lelo na kuta ba animateur onozo tangati na kuta bango bazalaki te donc na sala époque na ngati lelo bango ne bazongi bakutinga alors bango ne faut tuna bango question wana vous comprenez faut éclaircir batu bien nga na ya na kuta kunzardo te na kuta Bercy te donc na boka 4 minutes na beta ba générique na nga et accrocha ti lelo par hasard yango ebimi bilongo bomo déclare bolo alors ndenge za wana bato bazozonga bazo kokutanga bino ndefa botu na bango question et bazo ya est-ce que eloni ba ko sala pona wana za question na ngata voilà on se répond de kitoko na sur pourquoi la tunyango parce que kozonga pe ya mutu mwa na oyebi ke mutu no Blaise créateur pour na problème wana mutu boîte na ndeni akunza doit boire ka danger pour par hasard ici chance n'aura ya ina na temps ya polémique ada frère nanga biso ezalaka yeso basi bazuyo to kolinga yo nde bato to balingana ngai nazaka da complexité et puis nazaka yo maté ngai force za mandoki ba ya ba faible ngana Blaise créateur et otanga kombo wana bato wana pe bango ba yebi Blaise créateur za onyama netumba ba vantité nga sala ka ba jeter nga sala ka ba jeter nga banana na mouvement au tala na 4 minutes on a beta ba pe ba boka na orchestre ba boka ba beta ba jeningi na bango ya bien mais au moins na benaki munam dana apport na ina couleur na ye nga 4 minutes za kake nga na ya na beta 4 minutes za kake beta ti lelo za le levier vimbaka et puis la trace bomona mambwisa là de pesa nga valeur na orchestre même pas patron nga de ça si j'étais à Wolobela so ah merci pour ta zonga oui Bercy zonga kat
bato babike bersa za rancunier bersa za boy bersa yati to boka na non akimanga te to boka na bien to boka na ye aboka et sala bato très bien après akutana ba problème na ye akenda nga na tikala tili na sa musala donc ngane na boye nazaka prêt ya ko affronter non kokima mais bochango polémique te ceux qui kunzardo azongi non ayo sala musala o ya yebi ayo sala musala o ya yebi yepa yebi ke Blaise créateur azawana nga sala ba 26 na ma animation mambo ya balikolo ezana ngo problème te ezana ngo likamba technique to mikolo so bibongo nga na retinzele to bokande nzela ba bokande aboka déjà nzela boka likolo Blaise aboka likolo to bokande siko frère na ngazongi yipa oboka ka biloko ya vona ye ngawe c'est important Blaise na répertoire o ya yeza costaud banana ya yipa na répertoire na ye o ya tika akuluka pa tcha biloko na ye Blaise pa tcha biloko na ye biso to sala les padres bon boulot na biso yeke liboso non polémique c'est la sauce est polémique te pas te ba que non okoma ki pénal lokola enfant chéri ya Ferregola mais ko zonga siko ya Kunzardo on dirait alinga zonga la place na ye ba polémique trop des polémiques très clair. Ça que besoin éclaircir bato mabe. Yo za na posanga na lobanga loba trop te. Posanga ba question les affaires na lobi yango. Net ko les faux. Ngai c'est faux. Ngai dande na zepa les padres na sala oyo place longa na zala muta koma wana ti. Muta cha pe le coloté, po muto cha le colo fo boka ko leganga. Fo pesa ko leganga. Nga za na discipliné. Musique etambola na discipline, etambola na sagesse, organisation. Musique etambola na sérieux. Musique etambola na norme. Ya onde sala ka o gagner âme ya patron na yo. Patron pas considérer yo. Donc à part na musala patron na considérer nga na ba couleur wana na pesio. Vous comprenez? Na comportement. Yami balé eza musala. O ya kozonga a respecter kana matambe o keso etambola. Respect kolinga musala nde baninga tu bazaka. Ngai na frère wana bocha polémique te. Ya ko boka dongane tuza et puis bananga na côté orchestre. Répertoire na yo ya tikanga na boka ngote. Na boka biloko nanga. Nzele mutaboka ka biloko na ye po azalaki te. E ka ya boka ka biloko ya ye. Apesi Blaise pas apesi orchestre et bénéficier. Vous comprenez? Ezate ke o ba polémique mo ezanga tina te. Polémique mais fou c'est mando que va faible. Wo so na Blaise créateur FIFA fédération. Solo ngo kana somo yo kana par hasard wana. Animation changea. Voilà donc animation ezate te animation yo par hasard au comprendre nde Blaise abwaki. Tu peux pas comprendre ça fait plaisir na boss nanga. Et moi le ka mukira ka te. Bayebi anakolo bango ya koloba bayebi olinga kolia ya kolia. Liango na moi respect ba tutuna mikili sava. Moto moto wangu kumegate. Moto akumbaka yo ye. Vous comprenez? Le quai tout cas parti on est bossé là trop pourquoi vous avez vu la laisse bino bolingando vous avez vu sur na piège bo poser Blaise question moko boye so Blaise alobi mokonzi nazo luka yoti voilà donc on va comprendre voilà vous comprenez bino bolingando poser question moko boye et Blaise a répondre Blaise alobaki boye te na so que Bercy azonga Bercy ya to boaka na Bercy danger Bercy sali boulot na ye Blaise sali ya ye tino kwa kutana makambo na ye kenda asa pe musana na ye aye ngana tikala ngana sala pona koyamba ngamna oyamba zo comprendre ngamna oyamba ayo zo twala ba otu bakenda bazonga oyambi ba papa ko yoko papa ngana za na motema ya malamu ya koyamba ngamna oyamba ngaba ngo bayamba ngate pour kuta bango te sans polémique voilà et na ya bazala te voilà alors na cette époque na ngati lelo et bango bazongi ba kuti Blaise créateur ba question il faut poser à bango voilà bazo zonga voilà non que mutaza voilà merci beaucoup na minute on a parlé tous les quatre coins ndako normal baza binemi na biso te les padres de soka zu mutu biso photo lingaye ngape bazwa kanga nga bazwa kanga yi na pe na kuta bat na sala te c'est les padres zonga alors pourquoi so mutu moko azongi sala nga pasi non nga na zalaka fier na voix nga sagesse nga savoir relation bien relation bien toza ba musicien soki ataki yo batira ime zalaki et to sala place moko to cha batira ima pa to sali musala po patron sepela vous comprenez na minute où ça les pas ndeni que Blaise na frère mo ba yo kana te mote mabe nga na da FIFA ba ngo bazo ya kuta ngai donc la question posée nga il fallait indo poser bateau bazo ya qu'est-ce que tu peux dire na bateau yo to remettre concert moko wa babi cause les pas de concert parfois
showbiz partout na salle moko awa bon Blaise oya aussi ma micro abwaka biloko yaye ozo comprendre abwaka oya ya abwaka alors opa yebi kaza na biloko na ye azoka micro abwaki pe biloko yaye abwaka donc ils ont empêché animation sengaka 2 personnes ou 3 oyo fazala ngala bwaki muninga zongisi muninga bwaki ngala zongisi mais senga pe vous appelle boyoka lipo o apesi bo pesa makamba kaka rankine za nango te boyoka nizali ngala petit papa social pour les pas de la papa social leader social donc un animateur social non rankine non palpite non force et puis na marabango Blaise créateur au monde entier animateur toi ça tester les pas de benga nga Blaise olobinini soki na bige mokonza bwaki bien mokonza zoye so na bige kita akokita donc na sina lona na sina kanga coin donc boyo na kanga wana pono zwango lobaki nga fona lemba lobaki na lembi Blaise o pesu makambo te mais nde na miyebeli coin wana na kanga wana eza na ngoka bongo et le ronier ça la que Blaise créateur comme trop sur naye non na za trop sur na zo sikyo yo ngande na fonctionner na orchestre na biso soki kunza zonga te na biso makambo ngo mona ngo normal. Alors, il y a un monde normal, il faut pas qu'on s'arrête. Tu peux savoir faire naït. Ce qu'on savoir faire, qu'on s'arrête. Dans la minute, donc. Et comme est-ce qu'on guerre à ma casse sous? Non, les guerres, t'es commandé. Moment, il y a travail. Qu'on s'arrête après ça travail, Blaise après ça travail, orchestre qui est liboso. Tu es bani très bien, qu'on s'arrête et qui est Blaise. Blaise a qui est qu'on s'arrête. Tu es bani. Tu es bani. Voilà donc. Tu es bani. On comprend. Et alors là, ce que comme les Gambouya, yo pesa, yo pesa. Pesa makambu la kisa nini yoza pour les pas dans la posa musala qui est liboso to moni que mutuboya kei aibi pourquoi ça la mamwana et puis mba liboso te bazonga ba sikito bazonga ba bersi bazonga ba de Gaulle bazonga ba Rizé bazonga ba mao bazonga et boka kunza donne comme problème pour le temps le bongo mais pourquoi bobo ya arnakazo ngatem na zonga saka bato ngaite ngala bela makambo ya bato bazongi ngazonga saka bato te soki ke mutu moko ye azongi ngai na koboya te mutu na zonga na koboya te ngate na decidaka ngana zalaka wana animateur yo tester les pas de pesanga micro Blaise yo kaye oye ki ndé te présent tout après au monde ngo te bat ba bo monde ngo te tout le monde a testé ba benga nga de l'axe qui naza considéré place on naza wana izaka naza doyen déjà yo zo ande donc mutu moi ça linga analyse na gros bébé ba compara mingi yo so batie kaka o fali batie ferry mais ko tala pe par rapport à biso na moment où tous la temps polémique té tous na moment de travail tous préparer des albums pose la biso des albums mané bima pose la black box bima pose la première ce bima pour comprendre savoir faire le padre ba comprendre mamoni to bombela bango c'est normal biso to bosser na ndenge na biso tout le monde a bossé na ndenge na ye vous comprenez où les affaires rigola biso le belaka mamba faire mamba bat monsieur tala biso te alors ngane na abonné la bête pas les padres boye na le belaka mamba les padres puis na mona mutaliki les padres te na mona c'est normal place aux ali place pour lia normal et pas les padres na zo vivre vie tout o ngana lingi na à l'aise pour faire des place au bal chasse kuto yebi sanga na lobana yo et puis les balles les aba fanti te za mère la bisoka wana nazo bala ye nazo bala officiellement maman na Samuel oka rote nebi Laetitia ko na ebi mère de mère kaou respect Laetitia longange maman na Samuel na 4 minutes na boka ye Laetitia longange maman na Dania OK et ben exercice ça va voir félicitations donc animateur mais sérieux OT batokati no bala mo sa poto eh ngaba bala ngate ngasala pas les pas de entreprise à munene vous comprenez exactement o chrétien non chrétien na yo bike no babala koto mo bike o chrétien na chrétien na letena po jani pe ba ote ko sala mariage au babysit au son Blaise créateur yo mo mamba batu mususu po mi ba babala ko c'est baba c'est toi poto babala la libala oyo batu tu bakoya batu bakoya bakomona ba invitation ya invitation mo oya yo e ko invitation na nganga voilà invitation batu bayate total papa on va la salle 400 places climatisé partout nanga soutenir la mariage car les padres nazo bala yango nazo bala Laetitia a mérité hein donc a mérité donc nazo bala normalement tant que mobali
bato bamonaka bamise baka bavoyou mise aza voyou te mise aza responsable musique lelo ezobokola bafoyer bamabota bafamille kala bandomona biso bavoyou lelo oyo un jeune comme moi en pleine carrière en plein succès namoni kutu te ke o te mais nandimi na honorer mwasi na nga oyo ya pasi oyo toutana toutana ye na likemba nzambe azosunga même nzambe aza juste ovai na mwana bato aboteli bana na ntango apasi okomi kozwa apres oye te non na mokili vi tu tosalaka eza vi moko ezala obali na États-Unis obali na France obali nani eza kaka vi moko tosalaka alors nga en tant que un homme falaki na respecter ki mobali na nga nasali yango na flatterie te nasali yango na kibomoto naza mobali naza responsable il faut na kokisa pe bamakambo esangaka mwa mobali asala wana tocanga pa omoni yanga na l'action invitation yo zongo betela nga makambo oyo bato baya te bato bamona te faut pas osangisa makambo voilà nga na ngolobela mamba bato te nga lobela mambo na nga voilà alors yango wana pour chuter na biso le cause artiste et musicien en par rapport il y a concert a fallu que betela na arène n'était que artiste et musicien pour na wana vraiment ngai en tant qu'artiste et musicien naza mécanicien te na lobena ba monsieur belé naza mécanicien te musala ngeza musique biso to ba artiste to souffrir pendant des années banda ba so 8 ans so 9 ans so 10 ans to beta suna poto te mais ezo sala pasi pour l'intérêt na biso so i concert wana beti ezana fierté ba congolais eza fierté na biso ba artiste et musicien lelo oyo musala na biso soki ezongi na niveau Europe eza avantage na biso tout na limite mutu moko olela na TV le big concert na beta te non wana ekomi likambo ya famille musicale les intérêts général nakoboya te naza artiste nako se comporter te le quoi charpentier mo boy non weza mama musique gloire à Dieu et le cadre les bons et puis ceux qui simbi les intérêts na biso tout wana za mambo kutu ya mutu boy te za mambo ya ba musique congolaise donc wana za normal c'est qu'elle quoi faire à soutenir Fali bino compliquer makambo yozo tunanga ah le point de presse avec ata mise monta soutenir na makambo tozala mikolo voilà tozala bato oyo OK bato ba na biso na ba télé va comprendre ah oyambi Blaise créateur faire rigola patron nanga zape et puis yaza leader il faut pas que tshaka ba comme ba leader na ba makambo mo busuza na wa ba leader Fali oyambinga otuninga question n'est à faire rigola te eza ya Blaise créateur Blaise à répondre à tant que Blaise et ça fierté oui na betaka pas les padres mais oyambi les padres te oyambi nga mosali na ye donc na répondre tant que Blaise donc rien à voir na mamba les padres voilà merci beaucoup to comme Nasuka un mot par rapport pesa dans mon programme sur ba déplacement pesa tous en plein studio tous préparer premier soin album au batutu bazela na black box o babengi pa osangisa ba mboka nyonso nation nyonso tout français, anglais, espagnol, portugais. Donc, les padres à travailler du bon monde a différence. Na mongo na yoana et puis na quatre musique wana pour bazela vraiment mais cette fois-ci bagarre c'est pas fan naé. Na bosengi ya grande maison monnaie na niveau Europe pour basenga ki album wana ndeto mona ba beta ba papa wemba ça se demande les até vendre pour que ça l'album et puis té à ça là c'est demande ba maison wana ba na pour ça voir les padres maison monnaie bongo et produit album ya bongo. Alors, et puis, à ça, comme il faut. Il y a des ventils, il y a des blocs à mailloter. Il y a des albums à Yoki. Aningani. Donc, merci à patron Nanga. Des albums à Zoya. Blaise créateur. Après, par hasard, on a gagné ma boroté. Bloc à Sigeza. Bloc à Sigeza, pour la première soin. Bajili, moi, ma bezali. Et Oya. Mokusakou, Bazela, Mokusana par hasard. Et Bimite, Mokusezali. Boroyora, Bloc, bangunza mo logo tezali ngunza mo logo teza soki ko telema soki ko ngunza ma soki ko fuga ma ngunza ma lele ngunza mo logo tatika loturu na biso bilo eza bilo loga ba jili mwana mabe soki na pesi ye moko jili ya kosenga mibale soki na pesi mibale jili ya koluka misato Jila golianga nzoto ogolianga nzoto osimanga na nzoto te nzoto nganya mama ye est-ce que babeti te boyoki te
Zéro, c'est que les biso boulot. Maman, ligamba mosisa. Ouais, bloqué Roya. Voilà. C'est bon, là, que l'on vous dit. Ligamba mosisa Zoya, Mukusa pe Zoya. Etali bisote. Hena makita na bango. Etali bisote. Soki ba wele la gamwasi na bango. Etali bisote. Zamba kela mobali omikomisa mwasi. Etali bisote. Ferego la tosa na yende mibeko ya nzambe to yebi yango. Lelele. Simba mama na maboko. Ayoga moto. Ayoga bilenge. Na wele. Tita. Tout on a na mbonda. Osonga na isana ndinga mbonda ndiza. Voilà ba remerciement là na ba tout ba l'émission. Moni émission les bien malgré ba lukaka na loba. Abo sananga solo na FIFA. Parfois ba musupe ba banga FIFA mais yo zo ngoko sa FIFA na baje. Au fédération de l'animation. Pe masamo na hôtel mambo 24 heures c'est 24 heures à l'embarraté. Et puis moto na boania. Donc boulot zo gende bien. Tous en plein studio numéro za plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 Bobenganga pour la premier soin. Merci Nayo, merci na Chancel Mbemba, merci na Léonard de Miss Colon Coma, mon plateau de 15 ans, Motema Maman Adrien. Merci na De Gaulle Mata na Londres, merci na Pamphile et Babaka 5 aux États-Unis. Merci na Petit Nanga Gracia moi c'est qui aux États-Unis Mbotatro. Merci na Romeo Ninja na Londres. Merci na Orceli Malenga na Paris, Arnaud Chungu. Merci na bato tout balinga ngai na pesi bino mbota trop. On a tangi te bo comprendre nga Chancel Mbemba le susu. Vena nga papier 6 na bilo na motema. Oh toi yiga prépara ki li solo na Blaise créateur na premier soin. Abanga na été so yoki par hasard, ma solo tous na 4 albums na premier soin. Yo muto Blaise abok te, ma solo tous ya premier soin, ya par hasard te. Par hasard zelo yaki brisque. Boze l'album ya, bo hésiter te bo benga na numéro wana. Merci na yo, nga la côté rap. Voilà. Merci vraiment. Voilà, merci beaucoup. On a Francis Bisendaski, Massalanga, donc la moni Mathieu Bonché, Elenga Congo, donc c'est la famille. Et puis c'était avec Blaise Créateur, il a fallu poser quelques questions. Voilà, merci beaucoup na boss Nanga JB Kumaluta, le vrai pétrole de Dallas, Babi, ya Paul Ventura, la fan Nanga tout l'engagé, Maïbélé, pour s'abonner massivement à Congo Victoria, je vous aime beaucoup. La japonaise Mamie Dal de Toulon-Verse. On va plein le mot fort. Bien, qui finit bien. On se retrouve prochainement. Au revoir. Sur ma site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer nana roboya donc ils sont tous s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble c'est d'habiller la ndenga indusa Victoria certa amen.